En tout cas, c'est bien répondu. Bongos, aux artistes moko, au sepelisa batu mingi, tolo bateke aussi la potilelo, aux arako sepelisa batu. La kisana nous ba fan na yo, songisa bongo susuna bilengi ya bongo sur le scène. Nera ozalaka na scène so jouer, parce que ça la biso on a plateau na biso ya émission News de Kin avec moi Betty Masengu. Ba fan ba sepela. Ngai na zaka glace te soki batsenga ni sika moko poki na sila. Vraiment. Omoni ndenge tozawa. Ngai mukolo wana tobimi na mwasi na ngai. Ngai nakota na no restaurant. Mwasi wana ye komema ngai na restaurant ya Marie-Louise Bolumbu na Prince Kasavubu na Chikapa. To ye wana bazo tuna biso bapesi biso place na Giresi tantini Marie-Louise ye wana ye moko autaki Belgique avandi wana basala systeme ya soki ba meni ngai pe nakota nono ba restaurant wana ya ba meni te kaka ba malewa na ba malewa mbala moko ba ye ko tuna. On vous amène les menus. Ngana lobite. Ngai menu wana botiaka ba tomate, ngai moto anoze na kolia na menu te boyela ngai. Holanda Congo promo donc titre kangi ba site tout. Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scantene zalaka. Raphaël Ngindu. Oyo ezabu ya busamba te tembe na moto te. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV o aboya boya sali mokili na esia. Ouais, balobi Rafingindo. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Rafingindo. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf. Congo promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Congo promo, partout. On va limiter monsieur le partout. Donc, Congo promo numéro 1, c'est tout. Salutations déjà à tous mes fans, vous qui nous suivez sur www.congopromotv5.com. Et déjà, c'est l'émission News de Kin qui commence avec moi Betty Masengu, Betty la star, Betty la mignonne. Et merci en tout cas à Mamé Miline Zemba. Merci beaucoup à Riki Nemiala, mon ami. Donc on a le barabas soignant son à Londres, bati kelanga Mamé Miline Zemba oyanga. Moi si y a papa tous pepele ambetolo, bati kelanga Riki Nemiala et Willy Kabou ya Mutombo El Ganador na Paris. Donc bati kelanga yo, bati kelanga mon vieux papi Chama na Paris na Allemagne. En tout cas, René Kabassé, le way to de Bruxelles, Bazognon son à Bruxelles, Bati Kelanga yo. En tout cas, Bati Kelanga ba fan nanga, on a lingara mingi. En tout cas, je vous embrasse tous et je vous souhaite bel et bien dans cette émission, dans ces nouveaux numéros de votre émission News de Kin. News de Kin, c'est une émission que nous recevons les artistes musiciens, les artistes comédiens, les danseuses. Nous parlons en fait de la culture congolaise en général. Et bien aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de joie de recevoir un artiste bourré de talents de mon pays. En tout cas, je suis fière de lui. Il fait bien son travail. Merci beaucoup à mon équipe technique. Donc là, je vois Christian Bouioué, tout l'ingénieur. L'équipe technique de Congo Promo. Voilà. Et maintenant, c'est l'émission News de Kin, Christian Bouy. Merci pour les images parce que on est ensemble, il n'y a pas de souci. Déjà, merci beaucoup à mon frère Cédric Bakamana. Bientôt déjà la Congo Promo TV. Déjà, bon, mais ça l'a ranaé pour. Voilà, bon, nous soyez trop na News de Kin avec moi, Betty Masengu. Merci à celui qu'on appelle Timothée Pianasser. Je vais lui respect. Notre cordon. Chez nous, c'est la famille. Merci infiniment notre boss, l'ingénieur Rafingindo. En tout cas, merci beaucoup notre papa. Et merci surtout pour mes félicitations. Donc, rien à dire. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Et ça, la bien sur ça, la moussala, boss, ça va féliciter. Ma fan, ça va féliciter. En tout cas, gloire à Dieu. Et voilà.
merci à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa et papa Dave Moubama. Voilà. Je suis déjà avec mon invité, cher fan. Il s'appelle Bongos. Il n'est pas à présenter, hein. Donc il est vraiment un artiste comédien congolais. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler sur sa carrière, sur le théâtre congolais, comment le théâtre congolais évolue. Et donc, nous allons essayer un peu de parler de beaucoup de choses dans cette émission. Et voilà, je suis déjà avec mon invité, il est déjà là. Hein? Bongos, bonjour et puis bonne santé. Bonjour, merci Betty Masengo Nzamba Pambola, santé za bien. Voilà, merci beaucoup Nzamba Pambola Peyo. En tout cas, merci na ndengo répondre à l'invitation na biso. Ba fan ba Hollanda yo partout dans le monde entier. Peut-être so déjà na lilo ba koyebisa bango et puis to kota na ben ya émission na biso. Nzamba Pambola mutu nyonso azolanda Bongos na kati émission ya Betty Masengo News de Kin sali ba recherche abimaka pamba te soka bimi ayeli bino ba bonne nouvelle ayeli bino ba artiste bolingaka na yebi ke mutu moko boya anga zalaka te loko Nzamba pesa bino pema apesa bino ba capacité ya makambo nyonso lelo Betty Masengo asali ba recherche na ye po atalisa bino Bongos o bolukaka ntango mosusu na kati émission ya Betty lelo yonga naza présent naza bomo emusana nga pesa en marche Nzamba Pambola bino. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Nzamba Pambola ba fan tout bazolanda biso. Voilà. Bongos tomeka un peu kolobela. Obanda théâtre na ane nini et puis ezalaki na groupe ni. Na banda théâtre na 98 na groupe Simba et pas ya présidence Sukari Lubakwa Elombe. Ouais. Na banda on a 98 na zoa formation dans na botama et pas ya Elombe Sukari Lubakwa Shuge papa nanga. Voilà. Elombe Sukari na groupe Simba. Voilà. Donc ti lelo on a toujours na groupe Simba. En tout cas OK ba groupe mususu te hein. J'espère que Betty Masengo depuis papa na yena maman ne ba botaye a changé ba paraté. Donc na changé paraté naza toujours na groupe Simba et ça groupe e botinga na ko changer te. Voilà. Mais on a trop sollicité na mona ko un peu na ba groupe mususu plus précisément na groupe ya papa na biso atika biso sai sans souci. Hein, au lieu de groupe wana sans souci eza ko kambama na président pour de chasse hein na mona ko moi trop da ba pièce OK na pe ko jouer kuna eza randenge ni. Merci Nzamba Pambola bato bazolanda biso ba Pambola peyo. Oui, les problèmes et ali groupe sans souci mokili mobimba papa nazalaki na regret ke lokola na joana été molimo neza na kimia lelo pe na zui chance ya ko jouer pe na groupe na ye eza mabete nazana esengo ya ko jouer na groupe na ye nazaki solliciter lokola bazaki na président grand frère na petit frère na ye biso tozabana soki ba bengi ngai na ba responsable batika ye lokola président pour de chasse ba kanisinga donc bazo reconnaître quand même que Lombe abotibana nde omoneki na jouaki kuna c'est ça. Voilà. Mais au Bongos, moi, bah regret ça moi mingi na ba fan na yo, bazo retrouver le sous-souté na Nzonzing. Et ça pour l'année. Oh, comment boya Nzonzing parce que vous êtes déjà célèbre, peut-être biloko banda kolingo zoa déjà au zoa yango ou comment? Nzonzing eza groupe T. Na groupe Simba nazo jouer tous les 40 à chaque lundi 21h30 mardi na 8h wana groupe nanga soki na longwaki bazwa regret mais Nzonzing eza loko a cop et koyiko ya lelo koyiko ya lobby eye bon eza ka ke contenu ya ba producteur ebele na ebité soki lelo Nzonzing ezo exister po biloko tu ba koma oleksango na YouTube bato balandaka ba misala na biso na YouTube bakomona nga na kati ya groupe Simba biloko nazo sala na sala théâtre ya mandate po ke esila pona sila te eza musala na botama nango et na sala ka toujours na groupe Simba Nzonzing yaka par hasard eza te ke ba solliciter ngai te
oyo nzambe atushaka motema na ye asolicite nga tosali mosala bon lokola nzonzingi yango ezosala mapenda mingi penza lisu te lokola mosala yango ekufa baproducteur penza baza te bacommerçant nde ntango babandaki koya kozwa biso tosala mosala yango lokola bango mpe bazomona ke baobénéficie nango lisu te bon na ndenge nga nasalaka mosala na nga naza responsable nakolinga te bapesa nga mosala moko ya bayebisa nga otalaka mikolo oyo mosala yango ekufi te ekomi lokola tonegocie nazwa yango te eza mosala na nga soki na valorize yango te mutu mosusu akopesa yango valeur te producteur akoki kosila mbongo ngai me art ekosila te na remerciaka bango parce que bakomisaka biso populaire bato baretrouve bamona biso bareconnaître mpe bongosi nzambe apambola bango na bainitiative bazalaki nango lokola ezomarche te tout le monde te asolicitaka nga eza na bato nzambe atutaka mitema na bango areconnaître bacapacité na nga nde akoya kosolicite nga bomoni nga na nzonzingi mais selon ndenge baproducteur bayaka na bademande na bino peut-être nga natuta motema na bino te yango bomona nga par hasard. Donc ce que toloba nini bazo solliciter lisusu te parce que au comme cher na caché ou soit na ibité eza raison nini ata eloko nyonso batiaka ngo prix bakakola kaka soki boyokani mutasambo ya bosombi yango bon naza cher te naza spécial koleka ba comédien tout bazo jouer na te force nanga na jouer na vie de loin na jouer na sai na jouer na elombe na jouer na etel tala nanga ebimi soki na lobi kenga naza cher naza super te quand même to débrouiller kaka na muke to se complète quand même producteur moko aya ko solliciter nga te ke to sala musala na boité ezaka ke musala ngo pezo sala ma comme il faut te yango pe to mona na teme naza na poste nanga ka lokola bakuku. Voilà. Voilà, en tout cas, merci. Bongos, au bandit théâtre Kala, au bandit théâtre Lelo, Tende, Outo, Lobana, Bande, Kobasolanda, Bisso. Avantage Nini, théâtre congolais à Mayango. Et puis, désavantage, bien sûr, et Coco Sangate, et ça Nini na théâtre. Avantage, c'est la relation. Na ba faveur. Yango esidi. Mbongo ezate na théâtre. Relation et l'équipe mbongo tozela kata mususu na kati ya ba théâtre ngo parce que pour théâtre ezala bien pesa un avantage gouvernement na biso et reconnaître que musala biso to salaka bon le quoi bazo reconnaître te des avantages nango yango na parce que moi na moto po ba pesa valeur na bato ya libanda faut ba parents ne ba pesa valeur loko la gouvernement na biso pesa biso valeur te des avantages ya munene yango wana parce que toza na talent okoya bongo sa sali théâtre lelo lobi botali yango bo sepeli mais soko tali na bamboka mususu bazwa kata gouvernement héberger bango et musala théâtre eza œuvre d'esprit il faut que zo temps ya concentration bo fandi eza na belé awa transport eza pasi nzonzingi yango akoya ko tourner et inspiration azana famille courant afandi kaka na momo ya njabi makende boy baye na mbongo wa courant baye na facture baye na boy transport passe na mutuka te bon tango ngana koya na retard producteur abaraka bandiko ganga yo moni yo nani tout ça c'est cela ba désavantage mususu zali na ba makambo biso tozomona na mboka na biso mais na muke tozozwa mboka na biso et quand même et reconnaître que tozana bomoi toza ko sala pe musala na kati ya mboka ba reconnaître biso ba pesa biso ba faveur ya na ken ambassade fona bima libanda pona découvrir makambo parce que naza artiste comédien et que tu na découvrir naza na complexité na ba ko transmettre message toza lokola ba pasteur malgré que musala na biso ya na bible te mais tozo te ya bato mais reconnaissance wana ezate yango nde désavantage ya liboso yango wana avantage ezaka faveur na muto yazana motema malamu oya sepelaka na bongo salongoli ba stress nde avantage yake soki na ye na agence kozwa mbongo omona boye bato bazebele mais ba facilité nga nde yango wana mais à part ça tozo gagner rien kana sima relation de tozolia mais ça relation eza musala te musala nanga eza théâtre mboka nanga et reconnaître oyo nga nazobimisa énergie nanga pona ko
kolongola bato mosusu pasi eza na bato mosusu ba docteur aza na maladi ya motema mais docteur azokomela ye alobi na ete lufo lukaka osekaka mingi koseka na efa luka babongosi na bandi kosala comédie ye azoseka azozwa pe longue vie mais mboka ezo reconnaître te nzambe ye moko kaka akokisa. Voilà. Mais bongos olobi le romoko que théâtre eza na mbongo te. Or lelo théâtre comme business jadis na série ya ba groupe ya papa so kuedi théâtre eza na mbongo te na kutu to tse ba papa so kuedi te na série ya kalawana penza ko ya ba comédien wa kalawana omona ba takinga ba la comédie kapo asekisa donc la comédie sans azala besoin que tu es mbongo te mais bino lelo théâtre commandé business lelo to mona lelo batu lokwa ba sai à se retrouver na théâtre batu lokwa ba Caleb à se retrouver na théâtre tous même groupe au place yozali il y a président Elombe Soukari on appelle CP Bambote ba se retrouver na théâtre bazo rouler carrosse bazana bandaku bazana famille o baza ko prendre en charge mais yo lobi que théâtre ezana en mbongo te boso galérer n'habiter au moins que oseki hein eloko ona loba théâtre ya musala ba noble po kala banda obengaka so taille le moi différence ezali par rapport à ba kulutu na biso ba papa biso toza ba koko o ba leka liboso na biso nzamba pambola bato balakisa biso nzela ba papa kwedi ba vie shaba ba mama shako ba tutu wana ba vie masumu nzamba pambola bango parce que bango nde baza nzela o biso to ekolanda reconnaissance o nga nazo réclamer eza na mboka te business oui eza musala moko quand même que eza musala moto mais eza valorisé te eza nde valorisé te na Congo bazo valoriser yango te po mutu lokola vekwedi mutu lokola papa shaba na mutu lokola bangalufare mu ebele bakufi awa bazo kufa na ba stress bazo kufa na ba tension bazo kufa na ba nyongo oko mona mutu akufi na maladi aza maladi mais raisonnement ba na classe université mais mboka loko e reconnaître yete artiste anunaka te artiste pe akufaka te na age nyonso azali nango akojouer personnage na ye eza na personne na personnage que ça soit que soki rôle nini ezosenga nini papa kwedi akozouanga e na age ne kolanda asilaka te eza mosala mandat te mais reconnaissance ya mboko ye reconnaître ba biloko oyo bavie kwedi basala lelo ekozala pe na cité moko boye papa kwedi ekozala na entreprise moko boye shaba et que mboka ezo reconnaître que abimine eloko moko so asalika la publicité abi bon bato to balingaka shaba babando somba biscuit mbongo ebandi kokota mboka ezo reconnaître te biso moko ba konso mbongo mboka ezo reconnaître bino ba comédien te mais ba relation vous avez vos relations o bokoki profiter nango na ebité est-ce que boso profiter na ba relation na bino te peut-être même sous eza pour na bino mon côté ozo mbongo pandiango et tout ozo penser pour na avenir te après lobi bolo ba mboka ko penser na avenir ezaka pour na mutu nyonso tozaka na deux personnes mutu a comprendre ka vana ou a comprendre ka na retard mboka na biso ezo reconnaître biso te ou bien ndenge nazolo bake tozo zwa mbongo na ba relation eza musala na biso te relation eza lokola cop o mutu musa ko sepela nanga musu pa ko sepela nanga te aide nga te mais musu soka sepela nanga akoko tia mbongo musala nanga na sale pesa salaire te de avantage nango yango wana tokoko tia la relation mutema te ngana ko yepa betima sengolero na sengio lobi na sengio mukolo kuna sengio yaro ko balelinga mosi osombe mosi na ngana bilamba na biloko na kolia te o sai l'essentiel ka o balelinga mosi o etikali ngai moko na sani na landira eza makambo te ke yo natia mutema na relation nzamba pambola relation parce que eza ko aider biso soki tozo ko umela tozo sala musala ngo na ndenge ba ndeko ba producteur ba bimi lelo ba producteur commerçant
o bazo débrouiller po batarisaka biso ntango nyonso tu na misu na bino po todécouvraka barelation nzambe apambola bango baumela parce que bazosala quand même effort ke bodécouvrir biso boyokaka biso bozwaka banews kaka ndenge émission no ezali donc mosala na biso nano ezala na valeur et que gouvernement tie misu na bango na art balandira badroit na biso to se retrouver okomona ebele bakoumela awa tozokufa na batension na banyongo yo moni tozoumela te bakisi bazokufa bakisi eza na nguya koleka kombo ya nzambe ngai mpona zuwa kisi moto yaki eza don ya makila on comprend soko olobi na ngai siko na exploiter na koexploiter ngo kisi moto akoya koexploiter te ntango tozoloba na yo kisi moto ezoloba te ngamu nazoloba tozosenga na bandeko na biso ke ce soit o bazoya na kati ya mboka mpona kokusala kogouverner mboka bareconnaître biso tozosala mosala monene mais tozokufa 20 pauvres c'est ça. En tout cas, voilà, je pense bien, Bandeko Zolanda, vous comprendre, voilà quoi, non comment. Mais bon, à part théâtre, au salon sounini. Ezaka na parte, eza musala kana salaka. Mais na mayela musala wana na muke na ba relation wana na ko sala mo salon. Net toza awa na pas grande sœur nga Marie-Louise Bolumbu. Asali quand même eloko na café na yemoko za amemeli bango café ya poto tina Kinshasa na Prince Kasavubu Ethiopie na pese bambo tebele maman na biso Marie-Louise Bolumbu kaka na victoire en Ethiopie et donc Chikapa Prince Kasavubu donc espace kitoko donc biloko nyonso ya mikili eza asko na kini Mame Milinzemba, Rikine Miala na Londres, René Kabasele na Bruxelles, Willy Kabou ya Mutombo El Ganador na Paris, Babi Batika quoi. Pourquoi pas mon vieux papi chama na Allemagne bino bona bino na mikili ngana na kin mais na olia biloko ezaka kakuna na mikili awa sikoyo pa maman la biso Marie-Louise Bolumbu donc espace à kitoko voilà quoi bana kin bozawa bokota place oyo bana porte peso kin beta tour place oyo sika moya bien donc balobi poto na kin quoi. Donc voilà, Belgique na kin. Et on a René Kabasele wet yo dans la Belgique. Est-ce que awa na kin? Donc rien à dire. Mais bongos salon wana et foutika na salle. Na théâtre. Ils ont na théâtre té? Bon, na théâtre. Parce que théâtre et sali na sambela. Mon qui le découvringa, Angela théâtre parce que ça art. Na keko sambele pa kabundu alesa na boss na ndiko sambela nzamba toucher bato mitema ba komi ko toucher moi considération parce que ba mona ka ba artiste ba aventurier baza ba irresponsable baza ba embrouilleur mais ngaza sikoyo artiste comédien évangéliste mona évangéliste Claude Kabundi Walesa nzamba pambola à travers nanzela grâce na ye salo e botami bato basungi ba Monica aboy neti mama Astrid na papa DJ na Allemagne na Vanessa na Melissa nzamba pambola bango bisika bazali viena nga Brice Mpangi Londres mombadona alo ba poto mobimbezo eba Brice Mpangi na Londres batutu ba yebi tuna viena yo oyo mama Emilie Mama Emilie Nzemba moi c'est à papa tous pepele en bétolo grand frère tous pepele en bétolo ayebi bien Brice Mpangi voilà donc nga petit na ye batu nyonso ba soutenanga ba zui bolingo ya ko soutenir nga lelo salo ebotama na Sandrine Mvwama Asti Elonga salon Asti Elonga na kwe ya Chikap nani Oshoe Ethiopie na Kasavubu salon ebotami na kosimba maya bato a considérer nga bongo sazo sa elanzam et tango tokuta na mama Astrid papa Didier bato nzambe oyo bayebi ko soutenir bato jeune frère fiancé na yo azoe ba musala comment peut-il yo ko fandaka ozo sala théâtre bien sûr bongo moi c'est musala zo sala ebi mais to soutenir ndo moni salo yiko salama Asti Elonga ba memi yango donc salo ya bana poto batutu ya ba congolais ya place des artistes bandeko tout
sœur nabino frère nabino moi nabino ya nabino na sali salon wana na initiative ya ke comédien azalaka irresponsable te azali éducateur de mœurs et que tant na sali eloko moko ezobota moi quelque chose soutenir nga ke na bandaka kozala mandia jour et nuit yango nde oyo balingaka bongos oyo balingaka musala nanga na sepelisa bino bambula depuis 98 na bandaka théâtre na mandefu te nazalaki mwana moke vi nanga mobimba na pensé pona ko sepelisa bino kolongola bino ba stress na commune Kasavubu Prince Kasavubu Ethiopie salon Asti Elonga chez Sandrine Mvwama ezawana makambo nyonso elongi ebonga manzaka coiffure babenga o elongi papa tala o deuxième regard mama tala o deuxième regard yaka na salon Asti Elonga ukokuta Sandrine Mvwama salon na bino yango wana na nzela kaka ya théâtre na relation na kati ya musala nzambe oyo asimbi mutema na bino po bolinganga salon yango wana na Kasavubu mutu nyonso zo utapoto o se retrouver musala ezali na sala ka ba recherche ka ndenge na sekisaka bino ndenge na sala ka bino bolongola ba stress boya bozonga bolenge na salon na bino Asti Elonga chez Sandrine Mvwama. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Donc, Betty Masengou, la star, Betty Masengou, la mignonne, a tapé tour kuna na salon Asti Elonga. Hein? Donc, car on est à la rapport, confirmer que sous ma solo, on est à Bongo Salobi. Et voilà, Torkos n'a qui Torkos, rien à dire. Mais Bongos, nde olobi au bandit théâtre kala depuis 98. En tout cas, Tilelo, non, ce n'est pas une mince affaire, hein, dans le bara. Au bandit, on vraiment kala, nde olobi au bandit théâtre, mandefu, mais le commune à mandefu. Mais, apport dans un théâtre, les alarani. Ou apporter nini na théâtre. Oyo ezalakate. Tant yo ye, oye na yango, na théâtre congolais. Ezani. Ngana kutango apport nange zaka talent na zanango parce que théâtre batanga kango et peut théâtre babota makanango et que na kozala iné mais na valoriser ngo na classe lokola ngana tanga ki yango te nakuti professeur moko atangisi nga ya lokola na tangi yango apport nangai ne loko asika ezate ka ona kuta nazo komemela bino ka talent nanga façon na jouaka ndenge na sepelisaka bino apport na ngai ya sika oyo bakulutu bazala nango ya sikezate parce que théâtre déjà ezala déjà avant nao batelo koni na koyebisa bino asika kaka ngai nde na yeli bino ngai bomona ba papa lokuli bomona pauvre papa lokuli bangalufare ba tout ça bongo selelo et ba mbonge lelo bongo saye lelo mutu asika na misu na bino mais assez aumeli na misu na bino apport vraiment katala nanga quoi. Voilà. En tout cas bongos ba vision na ekokisama hein nanu te nazana besoin kotanga moi mingi parce que ba qualité ba na koyebana mais niveau ezananu muke parce que soki nazoyebana faut pas niveau ekola na lobaka ke soki nazwi kimia moto azolanda nga papa abana ebele mama abana ebele yaya baleke ebele leki abaya ebele oyo aza na nzambe saint esprit est touché nga bongosi nasali musala ebele na passé bo jeunesse nanga pona ko sepelisa bato côté ya sacrifice ya bo jeunesse nanga nayebi musala musulu te naza na mama te naza na papa te nakoli na musala oyo elombe akoli singa nyonso te elombe akokokisa te apesi nga bino oyo bayedaka bato na kati ya musala na nga na besoin kotanga stabilité na vie muke muke nazwaka ya kodébrouiller mais stabilité eza comme il faut te parce que naza artiste o mokili bobilanda soki boyepa na nga bobi oui ayebani aza stable aza boye entreprise obe école omoni maison moko école moko garage moko initiative moko ya bongos nane kokisami nanu te
mais o naza nango ezaka ke toza ko moyen de vivre mais ba vision nanga vraiment comme il faut na ne ekokisami te po naza mokili mobimba o congolais africain azali ayebi musala nanga naza limité na balangi tant que naza na art mutu nyonso a découvrir nga bisika musu na bato bayebi nga te ezaka bato mangala mutu bazoyeba nga ezaka bato français nde bato bazoyeba nga mais na ba vision na nga ke soki nayebi langue nyonso soki pe nasali école moko orphelinat moko artiste moko bongo salekaka na mokili na Congo batiki ndenge tomonaka ba œuvre ya papa Luambo lobi pe ya bongosi ekozala bien ba papa Dudu bakufi awa namoni eloko te ngai pe nakoya bango bayaki balakisi biso nzela mais tokobota mama pasa mais raisonnement eza ndenge moko te ba vision pe eza ndenge moko te bon lokola ngai nanu na comité na kati ya ba vision nga nazo senga kaka aide naza mandia te musala na ngande sali boye banga na kati ya bato oyo baza na nzambe o basungaka bato na bali nano te nazoluka pe na bala. Mais à quand pour le mariage? Est-ce que pour bala pe kaka foza la millionnaire? Hein? Maman Milinze, maman Likelemba na Londres. Riki Nemiala. Est-ce que pour bala bongos? Ozelaka okoma na bambongo, otonga ba château ou comment? Te libala eza vie mobimba moto. Eza lokola eza construction. Ozo construire loko moko ezala quand même réaliser et libala eza facilité pour na kobala. Ezala ka mokano nzambe mais toko ko senga ngo te po eza droit na biso. Nga sikoyo na bala kite pour que eza ba million te na kotsaka combien? Bon, nazobala année nazobala. Année payana nazobala. Nazana muke kaka na muke nazozwa wana, naza ko s'organiser nazobala. Mais comme il faut te et kokina nous te. Mais lokola na yebani. Lokola bato balingaka nga. Bato bazana nzambe, o balingaka ba artiste, o balingaka penya bongozi depuis 98 ti lelo ndenge nazo sepelisa kaka bino malgré bo mona nga muke na banzonzingi mais bokota na ba YouTube bokotala na nini na biso groupe Simba totiaka biloko na biso kuna bokomona nga toujours nazo sepelisa bino ba mama ba yaya ba leki oyo nazoya ko senga te otuninga question na répondre nazala ouvert po na Bible ba bisenga bakupesa yo luka okozwa beta siko nga na beti porte na bandeko balingaka nga na zwi mwasi nazobala nazana muke tango mosusu ya kobala tango mosusu ya sale nazana ngote bon ya sale nazana ngote ya transport nazana ngote mais nazana ngo ya kobala oyo azana nzambe oyo alingaka ba artiste bongo sarobi teke aye ko senga bino nazo informer mutu oyo azana mutema malamu ba mame Milinzembo mutema malamu bazangaka te kando lobi mame Milinzemba ba Riki Nemiala ba René Kabasele wetu ba Willy Kabuya Mutombo El Ganador ba vieux na ngai Papi Chama en tout cas ba se belé na ebité ba fan o balingaka yo ba sa monde entier pesa numéro. Voilà, ba Christian Mbouyi bazana boss na biso l'ingénieur Raf Ngindu na États-Unis bazali pesa numéro po bongos o sepelisaka batu nyonso kwa Mame Milinzemba na tous pepele ambetolo. Voilà. Ayebi donc pire vie oya zalaka na président nga Elombe Sukar na vie nga Deo Brondo. Donc vie tous pepele bongos yeyo azobala Mame Milinzembo Nzemba je m'excuse pour l'addiction Maman Nzemba Emily moi si ya papa tous pepele ambetolo bongos yeyo kaka na mbula oyo 2016
yo po linga numéro tozo pesa bango na information so ba ko benga. Voilà, pesa numéro po batinda te ba soutien ça la rappelle bien hein. Moi Mike wana po ça la bien quoi. Mado Spaghetti. Voilà. Noela Mudiams drapeau ya Londres. Nzamba pambola yo plus 00 hein? Ezaka bongo hein? C'est ça. 43 243 9 moko 9 mibale 9 misatu 21 28 40. Voilà. 9 moko 9 mibale 9 misatu 21 28 40 wana bokozwanga nazalaka na secrétaire te soki ozwinga te telefone edechargeaka kura pe ekendaka soki ozwinga te ezosone nasambelaka nasaka pe théâtre bayambaka nga pe na émission yango nde numéro yango wana oyo nzambe akosimba motema na ye kosoutenir mosala na nga na vie de prière kosoutenir mosala na nga na mbongo kosoutenir mosala na nga na conseil naza nango besoin nasengi ka mbongo te nazosenga conseil nazosenga prière na mutu nyonso tu nzamba apambola bino. J'espère que message ekomeli bino na bandaku. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Mais bongos na monde théâtre nanazara idole na yo muto apesa o goût oya osala musala oyo ya théâtre ezalaka nani? Boyebi nakosala lokola ya salaka te mais boyebi akufa Papa Lokuli. Papa Lokuli azalaki mongo te azalaki molobo mais soki azo jouer na batiki na batembre olobi mongo pe aza les azo forcer. C'est un bon comédien oyo nazali ko adorer lokola bandeko mususu bakenda kobondela boye mengai penda na lingaki vraiment azalaki vraiment monument pona nga Papa Lokuli nzamba azwa molimo na ye na kimia molimo na ye lala na kimia donc aza papa moko donc suka. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais lelo, nous avons évolution à théâtre. Théâtre congolais, ça peut évoluer. Théâtre congolais, ça na baisse. Et puis, groupe Nini, ils ont joué vraiment bien pour les moments. Na époque Otozali. Pour Mikolo Tolo, il y a une époque. Makama moment. Voilà. Batunyo so ba osala musala na bango bien. Appréciation ya koyeba mabe ou malamu ezabino publiki nde bato ba ko apprécier ngai naza wana te pona ko décourager muto ya zui musala na yazo sala na roba yazo sala bien o yazo sala te ezande bino muto boko apprécier boko ba mikolo yo boye soki ngana lobi yanga boko ba te azokumisa po eza ya bango mais tout le monde a eu énergie asali musala idée ya mabe ezalaka te artiste mabe alaka te orientation ezan mala mabe na ezakana malamu ya kobanda pena ya kusukisa bino moko nde bozali ba ji un comédien aussi tu peux aussi juger hein on pour le bac non na moment au groupe tel ils ont joué bien artiste nini on a minutes oyo azo joué bien na oyo asa monde entier ezolobelaye monde entier eza ko accepter musala oyo azosala eza nani artiste oyo azo jouer bien mikolo ka oyo azo jouer mabe bato azolobelaye nani wala oyo kakanda pona ye yende muto azo jouer bien nani yango wana nani wana yende muto aza vraiment muto asake loko ya mabende ezaka remarquer nani wana artiste yango kombo na nani ajouaka na groupe nini te bazebele aka moko te artiste oyo ya mabe wana bazo jouer mabe wana nde bato bazo tiaka penza ya bien baza vraiment renommé oyo bato atie bango kan lelo aza sollicité ye na poto babenge lelo to ko zoe po ya jouer bien azate kaka o ba jouer mabe wana nde bato bazolobela mikolo théâtre congolais bo jouer mabe ya ngonde Congo ezolobela parce que ce que ça bien bazo consommer biso. Voilà. On dit que théâtre congolais ça ko évoluer té ça na baisse. Ils ont évolué té na peuple congolais pour ba complexer. Oh, na ndenge ni. Vraiment.
bango balobaka te bino mikolo bosalaka bateatre mabe soko tuta na mutu atiaka négativité bongos mikolo ozojoue te olanda lingala ana tolekaka jour nini bolekaka mardi te mercredi te yoka nano déjà eloko ya mabe yango wana oyoki réponse na nga eloko ya mabe yango wana mais ye ayebi mikolo nga nalekaka te mais asi atie mikolo ozojoue te wana bayebi ozolanda donc musala oyo biso tozosala bato ya mabe bazali bato ya malamu bazali naza na mesure ya komesure te bo ba bien o ba mabe nzambe na public bino nde moto bozojuge biso popesaka biso batrophée bobengaka biso mpona koencourage nga nakoki kojuge bato ate nazo encourage oyo baosala mabe basala malamu mpo bato ya ye balinga ye oyo bayebaki bango te bayeba bango. Voilà. C'est ça. En tout cas, c'est bien répondu. Bongos, aux artistes moko, au sepeli sarabatu mingi, tolo bateke aussi la potilelo, aux arako sepeli sabatu. La kisana nous ba fan na yo, songi sa bongos sous na bilengi ya bongos sur le scène. Nera ozalaka na scène so jouer, parce que ça la biso on a plateau na biso ya émission News de Kin avec moi Betty Masengu. Ba fan ba sepela. Ngai nazaka grâce te soki batyenga ni sika moko po kinasila. Vraiment. Omoni ndenge tozao. Ngai mukolo wana tobimi na mwasi na ngai. Ngai nakota na no restaurant te. Mwasi wana ye komema ngai na restaurant ya Marie-Louise Bolumbu na Prince Kasavubu na Chikapa. To ye wana bazotuna biso bapesi biso place na Jiresi tantini Marie-Louise ye wana ye moko autaki Belgique avandi wana basala systeme ya soki ba meni ngai pe nakota nono ba restaurant wana ya ba meni te kaka ba malewa na ba malewa mbala moko ba ye kotuna on vous amène les menus nga nalobi te ngai meni wana botiaka ba tomate ngai moto anoze nakolia na meni te boyela ngai Thomson bakalinga tango pe na ye komona lisusu mondele moko ayaki wana azolia ba fruit batia ba biloko wana ba mayonnaise na sepelaki nango ngai pe na sengaki Thomson bakalinga ndenge na yebisaki moto wango et puis eloko mondele azolia kombo nango nga na yebaki te mena na sepelaki nango bon lokola makambo ya ba meni na yebi te nasenga plawa na ndenge nini mondele nayoka kaka mbala moko alobi ayebisi mutu wana idem bayeli ye plawa wana nga pe ntango namoni ke alobi idem donc eza pe kombo ya plawa ya zolia nga pe nalobi idem bayeli nga lisusu Thomson na babiloko wana donc kanda na siliki nalobi koma petiri mundele alobi idem boyeli ye pla wana nga na yo nalobi idem bokoyela ngai Thomson na kpanga to bebana nde mukolango ezali korelakisanga ke kotambola pe ezalaka bien po découvrir bamakambo mosusu lokola Congo na biso ozo reconnaître biso te mpo nazwa kaka visa naya kotala bana Paris natala bana Londres ekomaka ke nakokima soki mwana kimi lobake olesaka bien te. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, applaudissez quand même, hein, en tout cas. Merci nulle part ailleurs. Donc seulement sur News de Kin avec moi Betty Masengu sur Congo Promo Télévision. Le bit number 1 à site tout Congo Promo nana roboya. Hein? Donc merci beaucoup. Et merci à notre boss l'ingénieur Rafungindu. Voilà, je pense bien ba fan bo Sepeli Willy Kabuya Mutombo El Ganador papa na Nofra na Chris mobile ya madame Souza Kosi mon vieux papi Cham en Allemagne Sepeli Freddy Ndongala irlandais sikana sika je pense au Sepeli je pense Riki Nemia la Oyangai na Londres. Maman Miline Zemba, maman Ali Kelemba, moi c'est papa tous Pepeli en béton dans Londres au Sepeli, René Kabassé le way to de Bruxelles, je pense au Sepeli en tout cas, bah fan tout
bosepeli wana ezalaki artiste na bino préféré Bongos. Voilà. Bongos, ba relation na yo na ba artiste comédien mususu ezarandeni parce que to comme déjà na suka émission. Est-ce que oza na ba relation malamu o solo arabien na nani? Na mutu nyonso. Nawe ya mabe, nawe ya malamu, tala oya sala ka théâtre mususu yo wana zolika. Ya sala ka ya bandingari. Ouais. Oyebi kombo ne bien. Ouais. Nani? Nayebi kombo nando joué par Esobe. Ouais. Yo wana zolika. Na pesi epembote. Ouais. Donc naza relation na comédien nyonso bien pour naza problématique. Lelo naza évangéliste. Et pas ya Claude Kabundu Walesa mutu na Nzambe. Donc naza muto il faut na sangisa kabatu. Soki naza na ba naza likolo moko porte musuna okota te. Donc naza comédien ya ba comédien nyonso yaya ya ba leki ya ba yaya noko ya bandeko tout. Donc naza relation na comédien nyonso. Pe na joua kana comédien tout. No ya botami lelo, no ya za botama kala. Naza comédien ya bango nyonso. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Bongos. To comme na suka émission na biso. Na ebité bandeko ba Hollanda yo. Ba retenir nini na passage na yo na émission na biso news de kina lelo. Peut-être aussi na conseil bien reproche au salaire artiste comédien au longo pesa bango conseil wana vraiment na tikeli yo. Nzamba pambola bandeko bazolandanga conseil ya suka o eza bref bolingonde et circuler toyo kana to valoriser musala na biso et que mutako utalibanda panza biso te betima sengwa sala kana intel asala kape musala na ba collègue na ye et mutu moka ye koloba mabe betima seng pon intérêt na ye pe yo accepter ngo to tikango tozala bato ya musala moko ba producteur ba sala ka ba réunion na bango na ba pari wana po na ba yebake ba yeba ba cacher na biso pe ba comédien toyo kana toye ba ko valoriser musala na biso po toye ba kolanda ba droit po to survivre nango nzamba pambola bandeko oyo ba ko zwa conseil oyo po to valoriser to za la fort parce que l'union fait la force. Bandeko balandaka balingaka nga vie nga Harmonie Lo Vakosi Kayumba Marie-Louise Bolumbu Mado Spaghetti Jolie Muteba Dorcas Donatella Maman Astrid Papa Didier Vanessa Melissa bandeko tout bazolandanga en tout cas ndeko nanga Noëlla Mudiam si drapeau ya Londres moi si kitoko nzamba pambola mama bana mibale nzamba pambola vraiment bandeko bazolandanga ba serre ya centre de réveil spirituel bana walesa bana nzambe ba fan ya théâtre bato balingaka nzambe artiste moto nzambe bongosi oyo nzamba pesa bino pona kolongola bino ba stress bato bayedaka bato tala jeune sœur azosala émission pona ko se sacrifier moi mobimba po tokutana wa 8 ans azana makamune ya kosala mais soki boko soutenir ye na prière boko encourager na musala azosala ala kisaka bino ba news ezoleka na kini na ba comédien na ba musicien na ba danseuse ba artiste différents bo soutenir ye émission oyo ezosenga aide belé akoki ko déplacer akepe Lumbashi akoki ko déplacer akoki kende pe ayepe na Europe bisika tu asala pona kolakisa bino ba news jour et nuit nzamba pambola bino naza disponible pona bino bo soutenaka ba jeune sœur ba jeune frère o bazosala musana bango pona Congo 09 99 21 28 40 na pesi chéri nanga mwasi nanga Sandra Mvwama Muindo ya Ngolo nzamba pambola ye na lingie mingi passer nanga Kabundu Walesa maman Angèle Walesa bandeko nyonso balingaka nga Marie-Louise Bolumbu oyo grande sœur oyo azalaka na Bongos butu moi oyo asungaka nga na ba conseil Christian Mbui Cédric Bakamana nzamba pambola bino en tout cas vraiment boza bato bozoti abiso libanda bato basepela na biso bo soutenir pe ba jeune caméra wana ba réalisateur caméraman pardon na ba jeune caméra eza osenga pe matériel ngindu raf ingénieur États-Unis mobimba boyebi asali ke loko quand même pe ba jeune sœur Masengu abima azape na besoin la takati azape na besoin loko moke saraka tuba mutu kana epe akeko sara ba recherche pourquoi bino bolinga ukabakaka bolela loko la Marie Misam
bolati babati oyoka marie ozwi avion ye aza na bomwe bo soutenir pe bisoti nzamba pambola bino nayebi ke bozwi yango voilà en tout cas ezwi bango hein talande ezwi ko nandimi vraiment ezwi et puis au sala vraiment makambu merci beaucoup je pense bien bolandi wana eza maloba ya bongo azana raison tant to ana bo moi bo soutenir biso nde bongo ça le bien a besoin soutien bo soutenir ye pour abala libale leka kitokos Betty Masengu pa le barana besoin soutien pour que news de kine kene de l'avant bo ebika ndeza lara car pour na rekendara ba déplacement kozora ba musicien ba comédien ba danseuse boyebi kaka to se sacrifiera pour na bino ba fan donc nena lobaka ezaka musala moko faut saka professionnel ko travailler pe na Congo Promo TV donc voilà quoi merci beaucoup de gens na ba fan o ba soutenara Betty Masengu wana je pense à maman Milinzemba maman Likelemba na Londres moi si ya papa tous pepele mbetolo Riki Nemiala Karaneza la rato solo lara bien nzamba pambola rara voilà na Londres wana bazwa nyonso batikelanga mame Milinzemba Riki Nemiala René Kabase le way to de Bruxelles c'est Pelissa Betty Masengu voilà je pense aussi à mon vieux Papi Chama en Allemagne c'est Pelissa Betty Masengu Willy Kabuya Mutombo El Ganador na Paris balobi yonde ene na lobi respecter l'homme qui a vécu respecter l'homme à son époque. Donc merci quoi et merci beaucoup na ba fan tout oyo bo soutenir news de Kino voilà merci na ba soutien na bino na ba appel na ba prière en tout cas merci beaucoup ça me va droit au cœur et déjà nous sommes à la fin de cette émission quand même s'il vous plaît hein, permettez-moi de remercier l'équipe technique de Congo Promo TV qui travaille d'arrache-pied, qui fait vraiment un travail de titan pour que vous ayez les images professionnelles. Là, je pense à Christian Mbouyi, mon frère de tout le jour, de tout le temps. Merci beaucoup Christian Mbouyi pour les images. Merci beaucoup à mon frère Cédric Bakamana et je pense aussi à Timothée Piana, Serge Abira Espé, Kitokos, notre cordon. Merci infiniment à notre boss, l'ingénieur Rafungin du papa Dav Moubama, le papa de Joyce Davlin et bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. Nous sommes à la fin, on se retrouve à la prochaine. Je vous aime énormément. Portez-vous bien. Bye bye. À plus. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout Congo Promo donc enfin batika au vivre Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka donc bango batika la quoi si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka Rafingindo mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu am your brother vraiment la pesio mokakoswa kende liboso ça la fierté na biso Congo Promo oyo eza butu ya kosamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct pour la Potonios Belgique la Potonios ouais balobi Rafingindo Congo Promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo Promo toujours, grande puissance, come on. www.congopromotv5.com chez Rafingindo. Congo Promo qui torkos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous allés à Boston ou en Raf. Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Congo Promo, tout partout. Bango ba limiter monsieur le partout. Donc on a mis Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Au Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant ma BTP na pour ça site dans niveau des États-Unis des fois terre. Le Congo Promo TV Rafingindo number 1. Babi 001 dans la state. Niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir les batailles. Tu as vu ce que c'est pour le Congo et que les